C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur. Et quand on a besoin de junior, quel est le moment où on est en déni? Et puis, il y a junior, il y a un le bol de Tulba, il y a un il y a le bisouini. Ah, si tu as un chifo, tu as un il y a un le bol de Tulba, il y a une foule là. Tikaye. Il y a un chinois. Ah! Oh! Il y a tout un babon au bord de mon frère, mon frère. Il y a un sac à mon frère, mon frère. Ya. Ah, quel n'est pas docteur qui c'est ma sœur, c'est ma sœur. Peut-être qu'il est docteur Sonia Zamouamou. Madame, faut pas dire Maman Thérèse. Nazamouana ya Maman Dorcas. Bah Dorcas c'est bébé qui s'appelle. Moi c'est un pasteur Flori Kalima. Comment on est Dorcas? Maman la deux. Maman deux. Tu m'as dit mon Dorcas. Bonjour maman. Quoi ça il a mis ça comme Nicolo. Moi c'est Nicolo. Soyez maman. Parce que tout ça le comment maman Dorcas tout ça. Bah Dorcas c'est bébé. Azala bref allo ba biso to na mamba maladie hein? Et puis il t'a quoi ici moi on est cause à poison. Maman Thérèse. Il y a poison qui est maladie. Beaucoup va mal mettre parce que yo les qui sont souci na ko les kilo wana. Na pembe so na pêche ma coffre comme rouge. Na saka. Ya bise na saka na Ka grave. Na ba bokilo boyi. O alani wana za biso yi a telemi. Mona so ya Dorcas so Dorcas. Dorcas kamba toni. voilà les années qu'on a. Maman nanga azamona ya maman Chitaka Anastasie. Oh, bon so ba ko tsana ba mama ba dinga te. Saka na ba mama ba dinga te. Oui, Dorcas o tanya. Maman Chitaka Anastasie ozotanga oyo. Bazande konae na nyunga rose batika ba mbali ba basi. Voilà ba koko nanga. Yaya, Masia. Mon Dorcas, t'as la chair de poulet bibidi. Yesu Masia, Dorcas vous moto zo souffrir ayiko approcher batambongo te. Complexé. Et puis moto so wazo prier mingi. Complexé. Et puis bino so bozo linga, botuna ka pe ba famille, yo mona nani yo mona ne. Et c'est le rotin, bon c'est mnoka bikila makama ngo esina ngo. Toke msu banda. Et ça, et c'est ça. Et c'est ça. Maman, il y a Dorcas à vomi biso. Et quoi tu sais la sambela? Ah, il y a plus ça passe. Ni à ça mon aide Dorcas marocain. Bokine musika. Zambi. Yaya. Sana choma ya malito dans l'hôpital. Docteur le matin. Azo makila. Azo mbali. Azo mbali. Dans la C. Dans la fin de la vie. Ah, c'est. Non, Mawa. On retrouve la fiche à Moyelinga. Les gens facile. Les gens ont casté qu'on a lu quand on a fait la recherche na Facebook est facile on retrouve. Ça c'est bon. Et le coup là, Fanny. Oui, mais c'est tu n'as pas de haut niveau que moi. J'ai le niveau là supérieur. Toi, tu n'as pas de haut niveau que moi. Il ne faut pas que tu te tenir devant moi comme ça, de parler de n'importe où. Boss, boss, le quoi, boss, Fanny. Le quoi, boss, confiance. Comme moi, j'étais embauché. Bon, Nabina Lungwananga a démissionné. Bon, là, ils ont des comptes finaux parce que na sali bino ba porte, bino ba fenêtre, na sali ba porte. Là, na bimi ka zoba. Comme ça na sali buzoba na Fanny, il m'a tripoté la machine. Et maintenant boss. Non, ils ont des comptes. Écoute monsieur, et si tu crois que j'ai peur de toi? Je peux te faire arrêter maintenant. Tout de suite là, j'appelle la police et Bakangio. Ngana benga yayet. On a signé qui papier, il y a des comptes finaux et il y a bien un Fanny. Ok, il y a le contrat. Mais c'est sort de Non. Moi, sors
Sors de ce bureau, va au parquet, va rendre ton contrat au signer qui n'a le contrat. Non, c'est ça qui est le contrat. Na yaya na yo ti. Nanga to signer contrat, on a besoin de compte final na ngai. Ok, comme tu as un souci na yaya na o, kendo yebisa pe ça va des comptes finaux. Wana faut que ça va machine na. Mais c'est sort de ce bureau. Ma machine. Sors de ce bureau, sinon Je ne j'appelle la police. sortirai pas ici si vous ne me donnerez pas de machine. Merci beaucoup. Je pense que c'est ça la solution. Docteur, mais cette incompatibilité est due à quoi? Bon, voilà. Moni, je voulais à ce qu'on parle entre nous parce que vous savez, on a déjà un grand problème. Moi, Naza Nani, Naza malade. Il faut tout ça, les photos, ramener, tout sauver dans nos vies. Parce que j'ai affaire à des adultes, qui fort, qui supporter, qui se maintenir, qui contrôler les émotions, j'allais dire. Madame, au monde, il n'y a rien qui peut emporter rapidement la vie de l'homme. Ils ont leur monté. Et vous avez un danger, parce que malade de mon côté, et les kia et parce que c'est quoi médecine à l'éloge, ça ne pas calater. Aujourd'hui, il y a des antirétroviraux, ça te garde même plus de 20 ans pour vivre dans yo. Donc, tout ça, c'est Pardon, docteur. Et ça, il est macambo. Moi, je suis docteur. Oui, papa. Je te serai à jamais reconnaissant. Je sais que tu as cru en moi, tu as embauché à Kyo. Et tu m'as dit Malembe, Oyelinga Coxon, et grâce à ce monsieur, on a atteint vraiment notre apogée. Mais je ne sais pas par quelle mouche j'ai été piqué pour la les phénomènes ici. Et voilà là où il nous a amenés. Je suis obligé de tout faire. Et côté de la rigueur, si on a calculé des comptes finaux, maman, on a problème. Donc, on a vraiment d'énormes difficultés. Alors, s'il te plaît, tout ce qui est dans ton bureau là, machine, aux envoyer. Tu passeras demain à la maison, quelque chose dans moi, je suis obligé à zoner dans Congo, parce que nous allons ma belle mon copuna. Moi, je suis là, on a été à nous autres, on a été fils qui est fermé, moko, dans l'eau, on a bilanga. Parce que dans cette allure, on risque ta prison. Alors, je te demande une chose, s'il te plaît. Oui, je suis obligé parce qu'au moins, il y a presque 500 000. Il y a un honorable plus presque 200 000. Il y a Peter Boudja, la société n'a pas presque 200 000 et quelques. Sans compter la prophétesse d'Israël. Voilà. Pour se comprendre. Alors, et puis tu début, on a sauté compte à banque, ce tu remboursé, combien tu t'es carré d'amour. Il y a une chose, portez-moi à cœur, nous portant en tant que grand frère. Qu'on y ait tout place dans la tête. Donc, lorsque tout redeviendra la normale, on va recontacter. Nous avons un numéro, tu garder contact, en tout cas, aux petites soeurs, Oyo, na robosa na route. Mais les erreurs qu'on a commises, à la place de Méminga. T'inquiète, chef. Je le ferai pour toi. Tu me promets? Je te promets, parce que tu as été vraiment cher pour moi. Merci. Merci Fanny, je t'aiderai. Non mais tranquillisez-vous madame, je pense que messieurs, vous êtes là à côté, donc il faut vraiment la soutenir madame, parce que Koubanga a eu le côté. En fait, la Zolinga osana forte parce que le problème en est que Makila Oyo, toujours ça moi là, toujours ça monté parce qu'après examen, nous nous sommes rendus compte que c'est un sang contaminé. Makila après examen, nous avons constaté qu'il y a un virus, il y a VIH, SIDA. Il y a moi là, toujours, il y a quand même fort. Pour nouvelle, j'ai affecté Binoté, dérangé Binoté. Au contraire, parce que les médecins déjà d'ailleurs évolué. Jamais nous avons beaucoup fait lobby, on sait automatiquement papa faut ça la test. Il faut que la traitement, il faut que la traitement déjà rapidement pour combattre le virus, pour l'espérance à vie et pour éviter quand même donc il faut se discipliner à partir d'aujourd'hui, savoir quoi manger. Et puis, quand ça, pas mon boulot, pas ma maté, quand il y a tant de sans autres pour vivre longtemps. Donc, je pense que
nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc, sois fort. Maman, s'il te plaît, papa. C'est pas dit ça, maman. Maman, y'a qu'à fanda, s'il te plaît. Docteur. Maman, y'a qu'à fanda. Et donc, on va les athées. Médecine les a déjà avancé. Donc, on sait déjà comment vous accompagner dans les Camosa. Y'a qu'à fanda, maman. Mais papa, fanda ça, maman. Ah, docteur. Ah, ça a quand même et l'eau, ça les a. Papa, ndenge nazali naza na mwasi na ngai na ndako ngati ekomi nayebi te soki ekomi mosuki ya sida so mobali na ngai docteur na fama ye aza na sida apesinga politisa mokulu soki peti wana kozala na ye wana peti wana aza na elongi ya sida. Nous sommes allés au programme Bana pour battre au lieu de l'eau. Autant en ina. Eh, maman pour tout tika. Non, tant à souvenir. Vlisco m'a comme besoin de la batte. Vlisco yo. Maman, oui, bini. À la seule collection Sika, Bloom. Et puis Vlisco, à ce côté, quand on s'est payé ça, maman. Pour la fête à maman, il y a un de peine à Yelia. Pour la fête à maman. Fête à maman, Vlisco a mis super maman, super wax. Donc il y a un de collecte à la fête à vie. Le quoi il super maman nanga. Maman quand on a Lukayo, joue en fait à super wax. De exact, ba mai o ba bimisi. Pour na ko sepe sa ba maman Vlisco azo continuer kaka ko bimisa ba idée. Maman kulutu. Oye bini. Pour na classique maths. Vlisco azo renouvelé, azo misaba, azo célébrer la collection nyonso obolata kalawana. Mama miso bakola luka kango mona na suste Vlisco azo zongisa yango pour la classique maths. Oh ce qui baliseke, oh ce qui ba mai, zamba nyonso zo zonga. Oh ce soit vendeli maki mama, nyonso Vlisco zo zongisa ya bino. Eh, Vlisco pardon, n'est pas ce que tu as Vlisco te biso wa mama. Ce bilamba les mingi samboka. Yes, bon maka mabala. Yes. Liswa Pité, Zamba, King Jones, Miriam Makeba, Zamba, Mopandi, Bilamba Wana, Dispose. Et lobby ekobimisango nyonso tikatela ebotikata mai moko tiwaka Liswa Pité, yoka Liswa Pité awa desina liswa Bilamba elimi lisusu nyonso azobimisa ya bino azozongisa yango. Et puis mama kulutu ebike biloka bie umela te dire nango ezaka ya un mois. Ah soko umisi na yo zangi de un mois wana bato baza déjà bambona bona ndenge eza na nga moko na longolo déjà 5. Je vais préparer 5. Eh, yo maman nanga. Il faut être super wax. Maman, voilà où tu es. Il faut te ouer ça. Parce que ah bah oui, non. Il faut que tu pour que tu là. Dans la cas qui est cadeau mon beau, il a ta sœur. Il faut azate comme tu es sa fille. C'est entre les bonnes mains, hein. Et Oma, s'il te plaît. Deux arbres. Ah, c'est bon. On doit te la faire dans 7 ou 8 singles. Ma copa. D'après ça, Raoul. Non, mais ça, non, 8 singles, yo 8 singles, tu es là. 8 singles, on va la la vérité, il est déjà 5 kinga depuis longtemps. Ana ko vraiment azawa na santé vraiment bien ti. Avant ko konda. Il y a ce que sur le téléphone, abina na elle la classe.
moninga sikoyo lactateur na linga kozanga ngote po papa na mama banda baya na ntongo bakobelo bapakala bali lactateur mama na ngai soki ezangi na ndako nazokisa yo bakolia te so yango nakoma nasomba pake nakoma kosomba pake mama eumelaka te basomela ngo lokwa babikenga ebilo kosobo eloko yango yopenda biloko yo mosalinga mbeka ba stock so esili na ndako mpe na telefone makoba esili kozwa na yo mama mama opesanga nga wana inzambe na ebele bazomela ngo lokwa babebenga bini ezala kunini omobeta jour namekaki yango yaya nga mona lobi botoboto oyo basele ekiti likolo eyela ana kokolema kuna azosila nzoto mpe kosila ngabi yoyebi secrétaire nini makoba kasi lactateur aoyeli potopoto moko bakoko baliaka bajeune babebe donc ekozongisa santé epuis pana mama ndenge baye mama kaka oyo alibumu vraiment matane kokamwa nalingi nde komeka mama osi nene bagrande dame balekaki awa oli maa debora na maadina na balekaki yo pelu amemeli bakopine yo boliaka okomala wa biso bagrande dame ok totondi deja Oh, donc tu regardais depuis longtemps au Banda, au Tala, sur une enseigne. C'est quoi les Mozana? On nous canonne sur une salade. On fait une kaka Facebook na Facebook. Et puis ça va. Attends, c'est une salade où kufa. On s'en fout autant là. On s'en fout autant de salade où sont tous les banana. Na soufa kaka na banzala na yo so na ozanga. On crée mon salade noté papa. Je te dis. Maman fait bazar là, il faut bannir. Un mot là, juste quand il on a poussé la corruption. Elle va payer. Elle va payer. On va salir la moussala elle va payer. Et s'il te plaît, ne me dérange pas comme ça parce qu'il faut tous vous êtes même. Mais nous sommes passés. Et Naïbité, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu prépares? Thérèse était comme ça avec mon grand frère. Après, à Sali, Ngapé, à une manière de la moussager. On va tout quitter la cause sur la confiance. Là, je dis. Facebook dans ma peine à ça, il y a un la commis Thérèse. Quand vous allez Thérèse a pas sa bonne dos qui monte la main qui soit pas Thérèse. Oui, mais ça m'appelle Thérèse. Vous tous, vous êtes les mêmes. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas comme ça, comme son aimé. C'est pas ça. Moi, je suis là pour que vous attendez. Qu'est-ce que tu me dis là? Maman, ce qui est loté, un jour Thérèse a fait ça. Il y a la famille va tout bas. Il y a des choses qui sont pour ce qui est dans la mouban, il y a des choses qui sont dans la place. Comme ce qui est tout bas. La salle est dernière. Moi, je vais te dire que vous tous vous êtes des mères. Pourquoi ça va dans 5 minutes? Et comme il y a là, on a la taille aussi. S'il te plaît, je dors avec elle. S'il te plaît, je ne suis pas là. Satan. S'il te plaît, mon chéri, je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Merci. On a réclamé toi là. Mais comment on est sécurité que vous avez tout beau à la caca? Tout maman boy à la tenga na soki ba maman il faut balia papa ça il faut balia. Et ça na kamto aux autres comme ça mon grave. Quand c'est ça souci que les ganga pour papa là. Kelly, tu utilises aussi Bifri? Bien sûr, ma chérie. Ah bon? Alors, tu vas dire qu'on n'a pas Bifri. Bande hygiénique, ni à la bande hygiénique, ni comme on a un Bifri. Tu as un sur la porte-folle à ma chère, c'est pas pour rien qu'on est amis. Le blé,
C'est pour les femmes élancées, les femmes grasses élancées. Yo, maman, oui. Bien sûr, pas les génies qui sont les acabis, maman. Tu dis, madame, il y a pour vous, maman, depuis, quand tu as un ban, non? Pour vous, maman. Attends que je cherche. Wow. Bonjour, Julien. Bonjour. Veuillez vous mettre. Je crois que nous ne sommes pas là pour s'asseoir. Alors dis-nous pourquoi tu nous as appelés. Merci que vous ayez répondu à mon invitation. Ben, je vous prie, avec un esprit apaisé, asseyez-vous, on va parler. C'est pas grave, En tout cas, je vous reçois chez moi déjà. Mais en fait, je vous ai appelé parce que on devait parler entre hommes. Vous voyez, nous sommes assez grands. Je crois que vous avez vu chez moi. Vous comprenez que je suis un peu responsable, si je peux le dire. Je le crois aussi pour vous. En tout cas, nous étions en train de jouer à un très mauvais jeu. Et si je vous ai appelé, c'est pour vous dire que on doit arrêter avec ces jeux. Moi, je crois que tu aimes bien cette fille parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Walker. Mais ce qui est vrai, moi je crois que tout ceci était arrivé pour corriger certaines choses ou certaines distractions dans ma famille. Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je mérite d'informer que Kelly, dont toi et moi on s'est fait adversaire, est ma soeur. Ma propre soeur. Je ne le savais pas. Sa mère est ma propre tante. Vous ne pouvez peut-être pas réaliser ce que je ressens. J'étais vraiment plongé dans des bêtises. Mais je crois qu'on peut le corriger. Et dans tout cela, moi je te prie, si tu l'aimes bien, occupe-toi. Mon cher, d'abord je suis très surpris de savoir que Kelly est ta sœur. Mais il faudrait que je te dise quelque chose. Je ne sais pas, et je ne sais pas comprendre qu'est-ce qui m'attire chez cette fille. Mais maintenant que tu me vois là, avec mon frère Dan, j'ai réfléchi et j'ai compris que je ne peux pas vivre avec elle. Mais comment une fille peut jouer avec deux grands garçons comme nous? Mon cher, si j'ai accepté ton invitation, c'est parce que j'ai compris qu'il était temps de faire la paix. D'abord, je te présente mes excuses pour l'incident à la boîte. Mais, moi aussi, je ne suis plus intéressé à cette relation. Mais pour cette fille, en tout cas, excuse-moi, pour ta soeur, moi, Walker, je ne suis plus intéressé. Je veux faire ma vie. Merci bien, mon frère. J'ai un ami qui m'a appelé de l'Angola, Sek Didi de Kabushkor. Et le président Modéron Simba de Matadi. Ce sont des gens que je considère et qui ne cessent de me donner des conseils. Tu sais, dans la vie, on n'apprend pas à aimer. Et quand tu trouves que tu ne peux plus continuer avec ma soeur, laisse-moi te dire que bon courage et bonne chance pour la suite. Je crois qu'on reste des très bons amis. Alors, si je dois ajouter une chose, moi particulièrement, je suis très content. Parce que j'en avais une marque claire de cette histoire. Vraiment, je suis très content que vous ayez fait la paix. Merci à vous. Très content, mon cher. En tout cas, je crois que c'est déjà une relation qu'on doit garder. Masala mais nzambe aboyaka mutu te. Nakolela yo kolobutu pe moye mabolongo na se maboko likolo losambola monoko e yo eyano ya mitula na ngai yanola ngai nkolo mobalili na matana bolela po yoyoka ngai yesu so
kouta na moto ya mokili te kaka epai na yo nkolo na nga nabaloli miso na ngai na ngomba epai na yo yawe nakomumela liboso na yo kinoko ya nolanga ayayayo makasi ya baye balemba miso manga matombwami epala yo lokola bakuke liboso ekuke nazali se kozela lisungi na yo wana ekosala ntango molai wana ekosala ntango mokuse likolo sanza bamvula nakolemba te yangeliki ase na yo wana na présent valeur asala bongo te nazoya deja nabongami naza nzela ebongo mama tinaka nyama aza sur place. Ok, d'accord. Nazoya siko bozela ngai. Motema boboto mikolo nga kutu na o vivre ka pona ye. Ko ça nous sale kufa. Maman. Ça va ya, ça va nazoya. Ya, ça va? Boni. C'est toi un peu. Grand-père est là. Oui, il est là. Qu'est-ce qui se passe? C'est là dans une baignade. Mais ça va quand même. Ça va un peu. Un peu? Il y a un passé dans la zone bali. Beaucoup regretté, il y a que na demeure ngana kama kale. Kebe na teka sa una bangu ndiruisi. Na peta mtu na nzete kauka. Papa liwa. Na lumba ka suro mabe. Nene stadi yangu. Nga. Kubanga na kanga service. Soko mama pesa na conscience na papa ba yebi pwana ni. Na pata na kabino. Fredika na mbota yebi. Na lema to. Qu'est-ce qu'il y a vous il faut ça l'animation, c'est comme si là on va passer la tête, tu viens comme ça. Ou les yo hein, tu juste pas qui yo ça. Na linga mama kamba makilele na bamdundu za kubeta na mudundu na linga ka mata mke yo ça kandani. Merci papa. Louise. Je sortais. C'est vrai que nanye. Ma chérie, si je vous laisse. Tout ça c'est ta mère. Donc Azad dina kozala mamati. Maman. Na coupable, nous sommes dans la punition. Na iska okende te. Dondo mukate iska mona bombana. Obi ke vanité de vanité. Saranga yano na suki. Dona mutema na ngana komi atala benga ta sek vidéo tindela ngambona ke na ngalwanda na ke pema kuna. Na ke ngata lwanda na ke kima kuna na fanda na ngai. Poso na bin sek didi. Au boya to tindela. lelo ata sek didi finjoni atindeli yo ata $100,000 ata okangola eza conscience lokola conscience na yo eza bien te oza déranger ata na ngolo oza na kimia te oza na kimia topesa so sek didi pasi tovanda oregle makambo na yo nyonso esila oyeba ata jour na bando bana bino nazolekisa ngo mais ntango nafanda enga moko taside eza maladi mosusu ata na bana noki ya lokwa malaria lokwa nini ekoleka nango na basoi na kozwa mais side ezaka eloko mosusu sikona sida ozala nango banda kala te peut-être ozala nango banda kala obomba na yo sikondo ngindisi yango nango banda kala malade eza mais si des ans des ans ma bête mais c'est belé te ba lettre on ça 4 mais somme dans ce bima na éviter ce qui sur nous tambo na bando que ne matete sous la est-ce que vraiment tu m'en grand-père? Est-ce que ça c'est quelque c'est comme ce que tu n'as que nzamba za kwa wapi yo yebisika nzamba za ka teke nzamba za na mapati. Je sais pourquoi je pose cette question. Ozama kile na ngaya kumulete
na boutique Adeb na kubuta mudongo eza na Simone. Non, je vois comme si mon père et ma mère m'avaient adopté, mais je ne sais pas. Dans cette position, dans cet état que je suis, il n'y a personne qui se soucie de moi. Auparavant, c'était papa, maintenant, c'est plus papa. Maintenant, je me sens seule dans cette famille. C'est comme si je personne. Mais les fameux messieurs là, Asa Kouloubani. C'est ça que je suis venue parler avec toi. Ah, comme vous êtes mieux placé, parce que papa, je ne sais même pas comment je vais commencer à les parler, à l'expliquer, à les arrêter cette façon, mais tu es mieux. Qu'est-ce que lui dit, les fameux là, comment monter à Loubini? Moi, j'ai besoin qu'on l'arrête. Comment il va me parler? Moi, je ne parle pas. Il ne veut pas venir pour foutre. Je lui fais les textes, il fait qu'elle me répond de mauvaises SMS. En plus, je l'appelle, il ne décroche pas son téléphone. Et il m'a dit que cet enfant, même si j'ai mis au monde que je le donne ton nom. Je ne suis pas n'importe qui. Vous en avez Moi, Caroline te yeso bengi ngam na yeba mtaloso benga ngakio Caroline bengi ngai mais ngana tunye se mamba vele Lewis ndenge leka na expliquer ye yalobi na ngabo pourquoi Caroline bengi ngate alobi na mbongo alobi bongo asopinga te na bana obenga pour makambu ya mama kutu mais lokota découvrir mama kulutu il faut na benga pele c'est pas ngati ne sombongo makambu ya osala ça bien no kulutu de va to za pour te to zelo awa na se asala te te mali mati ko ngama lembe kasa mali ko ko baba ko ntima usomela buita ti mama yesa buita bongo te yo zo epe to zo beta mani mama nzambe aza mwana no me niveau komela niveau na leki nzambe niveau ni Allez, bon, tu quoi? Ah! Oui, bah, tous en avant, nana autobinganga. Ricardo Nkoso, donc Aouti Luanda, donc Léon Dazokita. Ouais, donc capitaine Isma, tous Anaï, tous Alazanaï, mais tu es au commerce au Kouta. C'est bon, la CP. Et ça peut ça m'arrive la beauté, hein? Oui, il est mal bien, ouais. Commandant Isma, tous Alazanaï, tu n'as été que comment? Tout bien, en tout cas. Sarah. On dirait des autres de bruit, vraiment, t'as eu mon. Ça ne te revoit pas. Vous savez, Nini? Vous savez, Olivier, comment t'as lancé la dame et maintenant payer? Eh, moi, si tu veux divorcer, moi, ce que je veux, c'est le divorce. Non, on a été. Et c'est ma caméra aussi. Eh, c'est la thé. Le va parler, c'est un l'autre. Ah, là-bas. Le ce qui va me parler, non, moi. Non, on divorce. Là-bas, on a été. Voilà pour tout ce qui est là. Tu sais quoi, ça rappelle bon côté? Ah oui, vous n'avez pas la banane, il y a pasta. Oui, c'est ici entré. Viens le sous-soir. Maman, vous voulez me laisser? Viens le sous-soir. Maman, vous menacez, s'il vous plaît, vous menacez. S'il y a la personne que vous menacez, je ne sais pas, est-ce que c'est lui, n'est-ce pas? Voilà. Je m'attendais à un monsieur comme ça. Ça, c'est un espoir de mauvais goût. En criminologie, de part seulement sa taille, on sait voir que c'est un criminel. Papa, est-ce que vous moi non? Maman, vous moi non parce que. Ah, papa. Oui, chifflez.
Bon, tu vois. Caro. Lewis, Kyodo, uti wapi? Wana liboye naye. Mama Kulutu. Lewis, Mama Kulutu, vanda na. Na vanda nini? Ah, ils ont kuvanda, on nga zomona nini? Hein? On nga zomona bolo iso koma nini? Okoma nganga kiso koma ziso koma nani? Bato si bayamba Yesu. On nga zomona na misu nini? O tela pe bato na misu teboy. O te yo te nyandi. Je suis très idiot que toi. Et puis on est idiot. Non, moi, je ne me veste pas. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Oui, pas de problème. Monsieur. C'est quoi le problème? Oui, papa, problème est ami. Ok, c'est M. Soleil, je suis agent de la police. Naye Fona Sololana, pasteur 4 saisons. Ndenani. Oh, Nani. Nani. Joyeux que les. Je sais. Vous qui m'attendez, le bain, non? Et donc, vous qui m'attendez. Écoute. Nazara no Violation s'il vous plaît. Pasteur 4 saisons. Tozo kende, au kozali susu eloko mongo te na kati ya ndako, ozobima mbala moko. En cas de tétitesse, nazobenga ba élément bazali banda. OK? Donc aussi bon entouré biso. Maman, madame, vous êtes complicité à pasteur sur le quartier, vous m'avez ça. Le fait que vous avez un tombeau, j'ai un avocat, je vais mettre un machine, c'est mon avocat. Monsieur, ceux qui ont osé écouter le téléphone, on a les toits, ou regretter notre téléphone, on reste la vie. Oui, papa, il y a un malembe. Je n'ai pas besoin. Papa, salam. Maman, sois calme, ok? Vous avez Kimia, papa lève-toi. Oui, c'est token. Monsieur. Oh, la monnaie de ma Papa, la malembe, hein? Tu vas mourir en prison. Moi, pour mourir. Et ta femme, on a Dumba. La famille dis-moi ton nom. Nangu tongo finala ndako teni moko. Na kalope na monika teni moko. Oli kaminga zoma nilo isi. Oh nini ngazo mona bwe papa. Ko izani kalo fanda ka ndenge nini. O makamya golulu nazo mona ndoto to realite ngazo mona misu bolo isi. Mama Kulutu, Fanda. Na ofala ndenge afala tu se ko sali. O modele ni. Yamo Fanda. Caroline, Florian Kyodo, Tingi Tingi, Libanda. Libani, Caroline yako Fanda. Comment on a pas la Nicole mais ça va Fanda. Que le Fanda, pas que le wa. Oh ma kamini ya zo mona papa na mama kamini. La famille de Kiazalite qui s'affaire sur Simba raté. On repère ça nani. Quelle famille ozolo bananga? Ngala za rasu na famille na binotin. Comment la famille banani? Oh ni moi ngai. J'ai vu qui cette famille. So quelle Luis. Oh moi c'est mon ami. Akene maboko mwe. Finalement Maman Kulutu. Elle a comment t'es? Simba et maman ça maman essaie. On va gagner pour le. Oh fini Simba te pardon. Azana na Simba ete. Yaza ne kinzambe. Oh eza kati na eza nini? Oh eza kati na ngene kiza kati na ye. Non ba ngile ko moko te. Ngasa Yesu asala ba moyi. Mama Kulutu na ngokisite. Sana biso boyi. Mais ça qui se zan ndenga mabeti. Boy. Mama la ngai. Ça ndenga mabeti. Mama ngaka te. Makutumela ke. Flora la Yesu. Flora. Mwana akobeba kwa nini? Mama Kulutu. Mama Kulutu nini? Mama Kulutu nini? Ngale mama lunga yeo. Mama Kulutu nini? Usana mugani musona ngai te. Nala mabanga te. Kimia. Kimia nini? Kimia te? Modela wanga monega ya ndaka kuta kimia na modela rouge noir on kimia. Sana kisite. Okomi lokola mutu akala mande file longi jawo okomi lokola takala likamo nini? Eza science. Eza science epesinga mayele. Science wape mindele? Epesinga imbongo. Bosundola biso. Na nyokoma na baleki na ngai. Na teka mai. Na nyokoma na bango bozalaki wapi? Nazola na se ya mesa gambela. Bambule zabeki na ngai.
Soko moni passe no besi ba kisi. Mutuna ngai ezokaki. Soko moni passe no besi ba kisi, kisa ni. Na nyoko makimingi. Sasa wa nini yo sasa nini mandefo tika na kutubo. Sasa nini? Ozalaki wa. Sasa wa nini okota sasa nini? Eko simba te, osiki mandefo we utataka. Ko simba ngali suka. Simba. Tigi tigi. Ako simba yo. Tigi tigi. Nako pesa te. Ko benga yo ka. Abima. Abima. Mambo está mati. Yo me doy lo bega tu como va por yo ese kizuka hivi singolo bi wa kuya chambo kwa kuya kwa watu Serge kizungu avoyage ka avoka makambo esala owe Serge makamnaye na yebi makamnaye tena nenga za makamna voyage ko yi ya mikolo akomi kaka boye na comprendre te makambo ba go amwa e comme dossier ndeza boye to se skonde ebe kinga pene beti ka osiko mu ko tu wasika bongo yo ka to sama wa to ke lwana parce que Didi yo bengi Serge kizungu signaler na papa edi kilongo sikoyo muntu toki mate et puis mako ya ko biki makumwa ya kispe e como se dit mon toki mate to vanda ya e muto de ko pela kutu aona bota bisote toki mate wa makamunde kombo aya sa pouvoir wa mutaki so gangine déjà pouvoir ici na mamuna ngila adoza mama eza mama ko te basara pe bon mote ni ba ko ganga wana nzambe ngana silima ina matenga bita loko to limo na biso mais est-ce que biki camarade dada wana o ninga na mususa kufa atika ko ngamu nazo yebisa camarade dada o bakala ndako muninga na mususa kufa abela te alalaka boye bala bakumbala moko akufa ebembe babalela ngwa pa bango lokwa bazali na balawa te balela na komi omoni lokoso mbongo place zo ba fille quand il faut tout sambela ami obi ke dada wana ti lelo ya ya kaite bakoma kole serré mwana wana mama okomiboma nzoto apamba keli yo moto liboso baboyi na mokili tika otangisa mama misu kutu abuzo banga alingi komona ata mama misu moko te na misu na yo après yaya na ndako ezaka nga donc naa na un mot à dire na vie na yo mibali wana oyo baboyi yo okozwa 100 mibali koleka kutu mibali oyo yo ozalaki na bango tantine ozoloba mpo oyebi oyo na oyoka te po eza yo te imagine ebongaka ata ba motu na motu akende na aire na ye me bango mibale nzela moko baza banani bango mibale bakokende mpe bango nyonso esala o nini yoka nti biloko grand terre akoti na nzoto ya pamba yango efuti nga lelo efuti oni efuti o bambongo mibali ya bambongo mibali baza na mituka yo moto liboso ebima na cousin nao ya makambo yaka eza makambo yaka ezalanga ata walke ya ndeko na ngai tika makele junior bayana ebela mbongo junior asombeli nga na mapango junior asombeli oyo bamapango yo kutu bien oa fille de chance otikali na bamapango nobomba aurélie bembe batikala ata na bamapango yaya eloko na omona ya ti ozoloba te ya na nga elo ni mwana mama na ngai mwana mama lisu na nga moko ya na ngai sara yaya napea na mwana eki bandoki ya mibali ya mosusu eprotegeaka mwana seprotege su ndeni bongo biloko osalaka wana mamanga mwana kufa na nga na ngo ndesi nazwi na nga ngo boye me yo te otikala mama motema na ngai ezaki epa na yo mama oyo ozoloba malamu okufa nango otika biso oseprotege te ndenge nini mafie oseprotege te mpo na nini
Ma publicité dans ma télé, ma zone l'obélement par-ci par-là. Mais maman, on ne comprendre où maman est où tu es. C'est protégé à Kassara. Nini les sous ya nanga. Na yope Sarah, ne bi ke biloko ana sala bino so mi balé. Ba nono e pai. O ke ne boy pai, o ke ne boy pai. Sarah o se protéger. Yep Sarah ke yaya oui. Na se protéger. Yaya. Ko ba ngelo msuti ba ngaka ke yaya na se protéger ka Sarah. Yaya, mais nono musano e bi ke yende mobile nanga. Na ba trésor ka sande na se protéger. Te à part nono na yebi. Ba we belé nde la sukola na biki. Zo na se protéger na ngate. Obi ke ya ko yaki no hôpital. Ba benga kinga. Kini. Au chobi mo hôpital, obi bien bien ça ça produit bien na yebi te ka ko yaki no hôpital mais na benga kinga ikuna na ko ba hôpital kuna pour herbe ba zwa kiye ba tse ba sala e examen ba zwa makila la nga. Koko ya na ngai na protection eza na rapport moko te. Yo petit kana koloba. Mais ayebi c'est biso problème ni eza akene protection mabe. Yo mninga ne yo komi biso so to oloba yo poloba. Sarah. Ah, Nzambe. Ok. Nzamba bien. Oui, Dada, la piste vraiment merci parce que Kozoyo na vie nanga le seul qui n'a changé. Kozala na Jésus na vie na yomona ke na zwi kimia. Kimia na bande ko luka libanda nazalaki nango te. Nzambe nda salaki ke yo leka na nzela na ngai. Chérie, tu ko ba bongoko? Ça je te le dis parce que chérie, écoute-moi d'abord. Ozobosa na makambo ebele na vie. Naza makasi o changer autant. Ko bosa te ke muta changer la Jésus-Christ. Amen. Nzambe ndio mtasali kuuza ndini uzapo. Tava situation sur liki. Au souffrir makasi. Ne parle pas trop, chérie. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? Tout le monde a maman, soit tu bengi maman ya nandako. Na soula na et moi je vais t'épouser. Yeah. Yeah. Chérie, mon Dieu, c'est pas vrai. Ouais, je vais t'épouser parce que na ebelo koni na pesa yo te. Je peux tout te donner, mais on a pesa yo et la valeur. Que tu sois la mère de mes enfants. Merci. Que tu sois mon bonheur. Parce que quand tu as la yeux, tu as la miroir et puis nous avons un reflet dans la kati na yo. Oza, oza mon tout ya pour la vie. Ce qui est eu sens ya vie, c'est parce que la puta ni. Et puis ngai na ngai kolobela ngo que ngana kozala moyembi tant nazo kola parce que na ngai koyemba mais je sais pas ce qu'il faut envoyer kozala kaka tellement jour wana kutu nakendaki tozalaki na mama Tina Général Kanyama. Moi c'est Général Kanyama, maman Tina. Ayebisi nga bi mais yo pourquoi ozali koyemba tango ozali mwana moki ozoyemba lisusu te. Chérie zayembi yemba na. Nzi mwana ndolinga mingi ezalaki ya frère Carlito Lassa. Yemba na. Na beleli yo nkolo Nzambe oyoki yolobi okosala oh Seigneur ngai na mitungisi Nzambe merci vraiment Nzambe yanga elongwe Seigneur merci na molimo chérie na makasi na ngai te mon Dieu Yahweh mokano ekokisanga kokisami déjà oh Nzambe Sarah. Yeah. I'm breath na sida. Si bazenga makila kuna nde mona kweki. Afo bazongisa yango. Baexaminaki yango. Naza tête. Yananga. Izalanga yote. Na kuisenga njeta baba nga yaya. Yaya. Na kuisenga njeta baba nga. Yaya mwasi. Sana. Baby sana temana.
fanda nani eza tende na bena yebiso okina na sida lokwa yo tete obenga no susbanda ya susi osa pembe awa ya yazu maladi bona na boy makambo susi bakwa ye bakwa awa ye batela ngite ngamo ola na mala courage ma chérie ya kofanda ya no kofanda bona na nini ngamo lo tazama bisu te mama Sarah pangusana nga Teresa Sarah ezosanga pasi mpo nazwi malade na se protéger mais ye bango nde nabona kovivre 20 ans nakovivre 30 ans nakozalanga mpe na mokili ta mosusu mpe moto ane na malaria akufi liboso na nga. Oui, je te dis vrai. Ce qui est landi kaka traitement nanga normal nde munganga kokomela nga no me bakisi nanga bien no zaka na santé ono koya soupe munene koleka nde naza awa na landela ka ba principe médecin na landela ka régime nanga bien no vivre nanga boza nanga moninga na okufa sikote tina soko ke na ka grave na ozala kaka nazana bino sikola nande boyelinga ba camarade na bino comme bino bosu bosay mingi bo se protéger na sukola pe bangoti yango te na sukola bango pe ba kende ba so ba chance ba so mibali mais yo kende ko c'est ça dépistage volontaire yeba état de santé na yo pe salisa yango basenga pe mbongo te oke ko salisa yo fele menga Sarah non bulaga matama Sarah no kukati yana nga bassin no kukati na mono biyoto no kukati Sarah nakokonda te en tout cas t'es mère ça mais non amakas kondimanga te ndimane nzambe Yesu Kristo en tout cas nandimi passé na oyebisa yo mère basitation toleki nango na kati ya ndako oyo okondima te basi do minene bambinga pembe otali mwasi ozangi mpesa bakakola ye mais baleka na bandako mpe bakufa mais yo na nzambe oyo yo na tai na yo oyebi na ondima te tala ekóma na niveau ngai omoni nga nalekisa bato esenga niveau moko mpe banda osengaka na libéri eza grave te ce qui est important eza kozala monene te molai te eza nde kozala na jésus soki oza na jésus ata oza mwana mokie okolonga na baobstacle nyonso ekolo liboso na yo ce qui est important kobosana te servir jésus mais tingi biloko wana yango omona yango wana te parce que oyo eza ndako ya mosali na nzambe po ezoreflete image yango na nzambe ata mokolo moko te alors na kosepela komona yango susu wana te. Merci maman mais oyo ngai na retenir nalingi te nabanda kobondela makasi nakoma même un certain de na bamite ya bato na bavie oyo tozalaki nango so lelo moto amoninga na bible nazoteya ekosala bien mpona pepe de dieu ayoka libala nzambe. Gloire à Dieu eza eloko moko malamu koyamba yesu eza eloko malamu koleka makambo nyonso ya mokili. Sarah lobi déjà nga nazokende de pa médecin naozodela bakisi na nga baretrouvre eza wana po esonye nga monga nosusi nakulela ndala bisu notie nokokokulela mituka note nzambe nokolota basiper nakokufa na nga lelo te Sarah loba ke liwa na nga bakani yango ta mosusu na 42 ans 43 ans 50 ans mais soki te 60 ans na bino nakuna umela bino bokufa liboso na nga nandimi na perdre na nga junior na perdre wakio mama yaya nakokufa na nga lelo te déjà lobi médecin senga na kene ando koda bakisi et puis bakisi wa yaya bokuso nakuti bato baza mpona na maladi wana ontimate santé bato osomona bango na nzela batambola basanté minene wana keba ebele baza atteint naye koyeba ngo lelo médecin senga bise protégeake pui mobali po bokende na ye to mwasi okende na ye so bolingani mpena bokobela baintimité bokesalisa badepistage na misali oyo basalinga parce que nga mpe nakokondane moto ya mokili c'est ton Julien ataka makolo ana milai soki ema ataka mwindu loko ya goudron ezaka balansi wana ezaka yeli mutasali omo mama bokondane bato bato pamba
bato nga bima bango boyebi bango te boyebi bango et bon papa au voisin na bima na ye bon papa moi papa abini abiki kobiki zenu na papa na moi c'est mobile te na biki sina nga ye tala ka ndenga sa koma wana azo suma le sida na vacciner kobiki zeti akende kobiki zeti tala moi muto ko kota wa wakize mouvement muto comprendre le on nga mo nga mawate Kelly, tu utilises aussi Bifri? Bien sûr, ma chérie. Ah bon? Alors, qui va dire par rapport à Bifri? Bande hygiénique, ni a malongeza. Bande hygiénique, ni comme on a un Bifri. Yo, on a connu sur la porte folle en Araka. Ma chère, c'est pas pour rien qu'on est amis. Le blé, c'est pour les femmes élancées, les femmes grasses élancées. Yo, vraiment, oui. Bien sûr, bande hygiénique, à celui là, t'as Bifri, maman. Tu dis, madame, il y a pour vous, maman, depuis, quand tu as son ban, non? Pour vous, maman, attends que je cherche. Maman, vraiment, je pense que Union Sondé a expliqué yo. Il y a moins de fois dans la salle. Nous avons vraiment pressé pour nous la moitié nangai. Donc, quand on est tout solo, il va prêter Union sort parce que d'ici là, il faut vraiment m'engager ça. Quand on a la fin de la balique nanga, moi c'est Zalakate, Caroline pas les Nicolas Belanga, il y a un salamban ou dada, tout si c'est libala parce que nous avons un rendez-vous na Colivilla na Luanda. Il faut qu'il y ait un congé pour fêter le mariage de Bissou Malam. Ah, papa, merci vraiment. En tout cas, nous sommes abandonnés, nous sommes Nzambe, merci. Pour nous, nous avons Kakanzela Nzambe. Et puis, Nzamba Yebaka, raconte un peu, c'est ça, mon avis. Peut-être un peu Nzamba Salara que Nanzela, moi, nous avons cause à l'obiko. Amen. En tout cas, nous sommes Nzambe, merci, Mingi, nous sommes Peli Makasi. Donc, na benga grande sœur nanga Eliane Moussete, grand frère nanga Isen Mbaki, na bandeko nanga mso se belé to sangana, to sa vraiment facture libana na bino au CP là. Merci maman. Ngana ni na lo baboye. Etanki loko. Ndenga balobele mukuna bakoko. Libo ka pripe. Ata butni ka ndanga ni soro sira ka te. Nelo ba, ta to perte mba o yekilo yega. Abungo ya mtema. Ndio Seigneur Jésus. O lobi ni ka riba. Ah o lobi makambo riba. Est-ce que est-ce que on bongo ni ya soro to sambra? Noko. Ok, Zéla, oncle. Nayoki ndengo lobi. C'est vrai. Autrefois, Nazalaki, Moutaba Science, Moutamisala Malamute, mais Ozomuna Lelo, c'est une nouvelle créature. Il y a des facteurs, tous les facteurs. Facteurs, problème parce que les entre les dans ça la nuance au parce que même c'est que Didi dans Luanda, Azana 4 makambaliba. Papa le Azaka boya sexa makati de konangai. Maman Kulutu. Maman Kulutu. Benga bango. Baza ouais. Voilà maman. On va présenter ma petite soeur, elle vient après moi. C'est Caroline. Caroline, t'as vu ça? Florian, mon petit frère, il est mon Ansouka. Florian, t'as vu la rame à ton œuvre dans le dame. Maman, maman, c'est yo. kulemba te kende na kambela nani ufuta ta 500 000 francs bapeso chikolokono la se voit ubanda kufinga uluba ndenge nyoso ndenge ozopanza nga sango eza muke ndenge kata na TV ezosala soni omoni ekomosala soni ngano tolongwe kuna toye awa mpona kodefendre makambo mwana yo koma obanda kojalie na Thérèse yo ndenge eza boye yo oza kasa ye ebandi boni mwana mosala ya Thérèse akende komona ozobima na chambre ya Caleb papa ebandi ndenge nini eske eza ndoto obi eza nini soki nazoloba makambo wana nazoka na nzoto na nga malili na soki ya moto ezotelemela
Comme tu es sa fille, c'est entre les bonnes mains. Et Oma, s'il te plaît. Deux appels. On doit faire la sac au Ebisinga. Ma copa. T'appelles ça Raoudi? Non, mais ça, non, Ebisinga, c'est la vérité, il est déjà 5 ans depuis longtemps. On a vraiment la santé, vraiment bien qui avant Kokunda. Et on a ce que sur le téléphone, il a la classe. Omoninga siko la tasser na nga bozanga rote po papa na mama banda baya na tongo bobelo papa kana bali la classe mama na ngai soki ezangi na ndako na sepisa yo bakolia te so yango na koma na somba pake na koma kosomba pake mama umela kate bakomela olo baba ikenga bilo kosa bo elo bango yependa bilo yo mosali ya mbeka wa stop c'est si lui na ndako pe na téléphone makoba esili rozwa na yo mama mama o pesa nga wala inzame ne bele bakomela ngolo kwa babebe ngabi na kunini on me mettre sur ma nekaki ya moya nakolela yo kolobutu mpe moye mabolongo na se maboko likolo losambola monoko yo eyano ya mitula na ngai yanola ngai kolo ngobalini na matana bondela po yoyoka ngai yesu Coco, Coxon, boya sikoyo. Toya? Kaka papa yenga mama ela. Nakangeli Teresia wana mibali bazoswanele na kati yao. Yaka na papa boya sikoyo vraiment. Nakangeli ba na kati. Basi, zo papa. Ya kale. Ndinga sumi. Kale, tu na ya kale. Kale kuya ngai. Nini lisusu? Je ne sais pas, façon sur le bela. Nani, oui, allô. Papa. Papa, ben boya. Apaise-toi d'abord, Nani. Ok, écoute-moi. Nani, sois calme, sois posé. Nakangi Teresia awa, nakangi yawa. Na mibali na kati ya ndako nanga bazoswana. Boya sikoyo. Ok, nazo c'est la wana ekosala tango molai wana ekosala tango mokuse likolo sanza bamvula nakolemba te yangeliki ase na yo Tu es un grand garçon, il ne faut pas spéculer. Papa, tout au bout de faut pas. Faut pas spéculer, nous spéculons. Qu'est-ce qui se passe sur place? Mais qu'est-ce que ça a? Moi j'aime des preuves, il faut nous spéculer. ntongo esukaka se na kotala oza malamu nzambe na ngai soki yo te nani mosusu alleluya masheri nde eza boye bakangi mobali na yo na Teresa do bauti obenga biso na ndako tozokee kuna siko yaka kuna mwa place nalakisaka yaka mbangu na dini yaka yaka ma chérie toke na famille nyonso mais yo zo pesa mnoko oui mobali azo mwana te bakanga na komani na ebi yo ngana komani omoni anga ndeko mobali ta temi nana bazo président tala biso ye na yebi telika biso ye na président biso ye ba demukane OK, merci oncle. Yo bolo banon tu attends oncle. Toi, tu attends d'abord. Mon frère, le coup de le batika ya lo. Papa, Ok, nalingaki na bengisi. S'il vous plaît, beau-frère, okovanda nano ezanda kunanga. D'accord. Nalingi na lo aboyo kanga. Ngana vanda na lo yengete. Moi quand je viens, c'est pour traiter ce que j'ai à traiter et repartir.
Si tu ne connais pas à qui tu as fait, alors que tu me connais très bien. Longolana me continue à bleu et puis Longolana qui tient à rouge. Nalobeli yo papa Vanda. Maman Simba. Beau-frère Vanda. Pour l'instant que tu as noir t'es chez les Antilles, tu as beau Vanda. Koya koto tanga na sala no yelo. Biso bandanyi. Biso batu. Tata mtabengi biso. Biso batu ilokte. Beau-frère. Ba papa mi balé baza ba ndeko na yo. Oyebi bango. Ba no kopé na famille na bino. Ba yaya ya Thérèse ya mususu. Papa Ninozo, tu parles de qui? Le monsieur ici et celui-là. Non, c'est dans le sens. Dans les... Thérèse, sens figuré. Thérèse, olobaki ke banoko bandeko na yo bandeko ya dingi. Caleb, uzakumona? Biso batu tentati ni yule mama ni yo mtu babiangisi biso. Biso batu en qualité. So babengi biso ça biso. Non biso. So Caleb bisa nini yango? Bon frère, excuse-moi. Attends, tu vois combien de doigts devant toi? Bon frère, quitte ça des doigts na yo. Hein? Amoni les soso. Je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai plus rien. Alors, il a informé Bino Nyonso. Ça fait 4 mois na mona. Par miracle ya Nzambi. Na mona. 4 mois tina zala na bino awa. Na mona ka. Na yebi Teresa ya Vandiawa, Sarah, Coxon, Belinda, Maman, Papa, Banoko, na yebi Benengere. Sundiata, Noko de loin. Et ma fille. Alors, passe na mutema. Passe na mutema. Coisa camoko très grave. Teresa, pageno nyonso salaka na batata oyo. Omona kopanda 4 mois. Namonaka bino nde bokotaka na chambre. Yaka mwana mosala yaka. Yaka. Oyo tata bamoni yo bakobanga ni. Leka be bamona kurandeli. Na mwana mosala ndenge bokotsa ye na baje, ndenge apiaka aigera mibali namonaka. Na ndenge nyonso elekaka awa namonana na mosala na besi ngana combien? Tonton oyo. Na tonton oyo. Balala na mbetu nanga. Bien. Namonaka nyonso. Teresa, j'ai tout compris. Tout vu. Yo ebi que mona banda kalo piège nga point c'est que tu nga piège yo mtu endure nga erreur. Non, s'il vous plaît. Nalingi mutalo banamte. Nalingi papa, nalingi mutalo bate. Ngana kulubate. Yo lobani. Elo ni yo loba. Tofana kimia. Na souffrir. Na moni passe. Biloko na nga. Ndako na ngai. Ah, Nzambe. Akala. Mwana oyo mbebisa ye. Namona na mibale mibale baye kolanda kyao. Nayeba nyonso. Ke moko kuta azalaka ndeko na ye. Teresa. Nzambe ya Kalebi namone. Bango. Les deux messieurs. Alors. Et là, on a annoncé bino sikoyo. Nalandi conversation na bango nyonso tiba osolo lao avant na benga bino nyonso.
Pour les gars, on a boyé na te pendant une année, 2 ans. Mes conversations na yo kisikoyo ndesali kena benga bino bo bengana. Pour annoncer bino. Que maman. Teresa. Na mobulu na kindumba. Azana sida. Julien. Après ça, ma tante mi balé pesida. Na yo ki bango baza go soana. Merci Seigneur. Je vais pas y. Il y a du bruit. Ouais, vraiment la basida, tu l'as toqué. Sundiata. Maman ne sida ni ngakabila betu alima. Yaya maman ni ndeka chabo. Mote misal Rosanne sida. Yaya mo ke na bien. Yo to pisana. Yo to pesa kisa ni ngabila baba kata bakisa na bango. Rosanne kisi mama ya utatena bakabo yo. OK ne wapi. Yo to pesa tu gros comme ça zo bazo babo yaya. E mo OK ne wapi yaya. Mo di kamna. Mo di kamna yaya o bi banke. Déjà la bimana est devant les vidéos de Je peux me laisser tranquille. Dis-moi, écoutez, moi, est-ce que vous avez sida? Sida, papa, sida, sida, mais la bimana est la langue de Kamasanga. La consacrée, papa. Sabuani, attendez-moi, je vais appeler la police. Mouta Bimaté, j'appelle la police. Restez là, j'appelle la police. Amenez la police, là, du comme ça. Maman, pardonne-moi, ça, là, quoi, moi, là, maman, là. Quelle est venue, Missang, non, non, maman, Missouda, c'est la pauvre sorcière. Quand nous avons tout et ma famille, tu me côté vraiment. On s'est mis trouble dans la foyer, la bise, on peut côté à ma caméra. On va expliquer quoi? Zamba zamba là. La caisse zamba mtazo, zamba yidinga. Non, zamba c'est quoi il parle à l'intention. On y va pour quoi du mois? Julien. On y va pour pas faire comme ça malade Julien. Julien. Loki. Loki. Quoi c'est pas? Nalembi motayokanga mawate naloba na tirer la sonnette d'alarme motaboyi ko comprendre les choses motema ya motonde mozindo motayebi nyonso bobe yawe nanisa yawe eza ya moto te nakomi ko comprendre mobe bato pe na yoka ekomi ndeko lelisa ngai naleli nazela po quelque chose s'est passé oluka kosepelisa moninga moto yokeba na avese motema ya moto ekomi na sukadi ileta dans sotere problème ambiance ya ndako ya moto ekomi obeleselu ses humeurs oyo bakovivre mokolo wana bovani bokozela a décidé pendant ce temps mokolo ekoleka aja mpe etongaka nsima te o motema ya mwana moto elembi il est temps de passer à autre chose il est temps d'avancer
Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible comme ça. La vie devrait continuer. Normalement, selon le compromis. Selon le compromis. La vie devrait continuer normalement. Est-ce qu'on pouvait échouer? Est-ce que ça pouvait reculer? Est-ce que ça ne pouvait pas avancer? Est-ce que ça ne pouvait pas? Mais l'or, l'argent, le bonheur, la responsabilité, le vent, le souffle, le tout était à nous. On avait tout. Mais attends, si les choses devaient se passer comme ça, est-ce que comment on a j'ai perdu pédale, c'est vrai. Bon, mais tout devrait se finir comme normalement. Mais attends. Ça c'est quoi? Écoute. Qu'est-ce qui te prend comme ça? C'était pas comme ça. C'était pas comme ça au départ, on s'était pas entendu comme ça. La vie devrait se passer normalement. Et moi, j'étais le chef. Moi, j'étais les piliers. J'étais la tête. J'ai initié Deborah. J'ai initié Lewis. J'ai arrêté mon Didi d'apporter les sangs, la chance. Les petites filles, c'était pour la chance de notre survie, de notre... Pendant tous ces temps, j'étais pas en train de changer les habits. C'est parce que on s'était entendu qu'il y a une quantité du sang que je devais normalement donner pour arriver à m'habiller correctement et normalement. Teresa a joué, Lewis normalement. Moi, je suis arrivé à la fin. Et il suffisait seulement d'abattre Caleb et puis tout allait être au top. Mais là, j'ai des problèmes. Là, il y a toute une population devant moi, derrière moi, tout autour de moi. Est-ce que moi, je peux me sacrifier à la place de autres? Toutes ces jeunes filles. Attends, on avait besoin de sang, on avait besoin de la chance. On devrait utiliser le jeune fille pour la chance, sortir avec le fille, donner l'argent, faire tout ce qu'on peut. C'était ça le système. Il fallait la chance, il fallait le sang. C'est ce qui apporte le bonheur, ce qui apporte la richesse. Prendre les jeunes filles, leur donner l'argent, sortir avec ces filles, gagner la chance. Mais arrête s'il te plaît, Dingy. Donc tu veux me dire que tu étais dans des loges? Vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. J'ai travaillé pour vous. J'ai apporté du sang. J'ai apporté la chance. J'ai apporté tout ce que vous aviez besoin. Mais qu'est-ce que vous m'en voulez? Mais attends, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'en va Nini, elle envoie tranquille. Dingy, avec tout ce que tu as fait. Mais les oui, c'est pas mon problème. Teresa non plus. Les autres. Mon Dieu. Moi, j'ai rempli ma part. J'ai fait ma part. J'ai Lewis. Dingy, maintenant, je comprends rien, Dingy. Même ta famille, moi, je suis ta femme. Dingy, tu m'as chassé de la maison. Et là, je ne comprends plus rien. Tu te mets à parler. Dingy, tu vas parler jusqu'à quand? Explique-moi un peu, je comprends rien. C'est quoi, papa? C'est quoi? Rentre en toi, s'il te plaît. Dingy. Hein? Maman. Hey! Dingy. Maman. Je partirai pas. Je partirai pas. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a été, pardon. Toi, tu as tué mon père.